qu'on appelle si batonyo sombote ou bakulanda direct ya lelo ngai kumonanga Clarisse Akwala na direct oyo ya lelo na komituna soki na kati ya ba diaspora awa ezali na makambo oyo ezolekana na kati ya ba diaspora. Maintenant makambo oyo ezolekana na kati ya ba diaspora bato oyo baza na Congo Brazzaville bango pe baza na makambo na bango oyo bango pe bazo vivre kuna. Maintenant bato baza na kati ya ba diaspora pe baza na makambo bako vivre na kati ya ba diaspora. Maintenant liboso ezalaki tango ozolobela makambo yango bato bako sosola nani te. Bato bako sosola nani te parce que makambo nini ya zoloba wana. Mais sikoyo babandi ko sosola pona nini parce que bakomo ko mwana makambo oyo Clarisse Akwala koloba ya 5 ans et bandi ko monisama. Bato bakomi ko vivre makambo yango. Makamango ezali ni makamango ezali que ezali na document moko o babengi opération Mwebara ezali wana na internet na Mediapart moto akomi yango ezali Mayima moto akomi document wana Mayima moto akomi document wana Mayima Mbemba yakasi Jean-Claude Mayima Mbemba mutakomi document wana ezana Mediapart. Maintenant document wana ezali feuille de route oyo politique ya Congo oyo ezalaka te. Politique ya Congo oyo ba armoirie nango ezali oyo drapeau nango ezali drapeau ya séparation. Donc politique oyo ya Enroule Mbeba ezala feuille de route nango. Maintenant on comprendre pour la nini balobaka que ici on roule en béba. Parce que feuille de route wana o babengi opération Mwebara wana oyo Jean-Claude Mayima Mbemba a commis na Mediapart ezali wana na internet wana na document wana bazoloba nini bazoloba que il faut qu'on exclure batonyon surtout oyo bakolobela contre biso contre politique wana politique y enroule en béba wana il faut qu'on exclure batonyon. Mais balobi kuna te que bato oyo soki balobi oyo bango bakolandela ezali kaka ba Congo ou bien ezali kaka ba Bembe. Non, moto nyonso tout oyo akolobela contre bango bakolanda ye. Bango bakosala mabe. Mais maintenant siko tala siko ndenge nini bato bazo présenter likambo yango. Likambo feuille de route oyo ya opération Mwebara. C'est-à-dire moto soka tangi opération Mwebara wana abandi ko mona kaka que lokola ba citer le pool awa. Donc ba citer kaka le pool ngana lobela kaka le pool. C'est-à-dire ba lobeli kaka bato le pool ya ko présenter en ndenge wana que awa ba lobeli kaka bato le pool. Donc ngana loba kaka makamba le pool mais ba lobi bongo na kati ya texte wana te. C'est-à-dire ya ko kamata kaka oyo ko arranger ye ya bandi ko pesa na mokili. Mais comme siko mokili etanga kate e bandi ko yoka kaka o ya zo pesa. Bernard Pongi, Gervais Birangi, Edine Kayi. Batalo kuta bango wana, batalo kuta. Ba manipulateur bango wana. Oyo, bazo manipuler basi na kati internet bango wana. Bazo sala ba photo montage na kati internet bango wana. Ba preuve ezali. Parce que ngana zali victime la bango.
bango baki kotanga opération mwe barawana ndambu bakotanga ngo ndambu c'est-à-dire bango bakokamata oyo eko arranger bango bakamati mais oyo eko arranger bango te bango batiki alors que na kati opération mwe barawana ezolakisa que même soki yo ozali momboshi yo ozali d'accord na bango te bango bakolandela yo ezali kokomama na kati ya opération mwe bara maintenant banani bako appliquer opération mwe bara wana mais ezali ba Edim Kayi ezali ba Isidore Ayatonga ezali ba vampire nyonso nga na cité ko wana ba André Rodriguez Luemba bango bako appliquer opération mwe bara wana c'est-à-dire bako salela pona système wana pona ko traquer nani Clarisse Akwala. Bango bazo sala na kati ya système wana mais sans ko yeba que bazo sala na kati ya système wana inconsciemment parce que nini bazo tanga lecture na bango oyo bango bazo tanga ba texte oyo ya opération mwe bara wana ezali ba opération mwe bara oyo bako salela mais comme bango bazo tanga ba opération mwe bara bako sala wana na kati ya la haine mais bango bako mona insulter que même momboshi oyo akolobela contre système wana bakolandela ye bango bakomona ngo lisusu te parce que la haine eleki jalousie eleki le côté eleki qui manipulation qui manipulateur eleki bango na kati ya makila na bango mais soki bino bozalaki sincère na bino moko mais la kanisi que moto aligada ni ko bandana ni ko loba que nga tata na nga ko sana kati ya système wana ya mwe bara wana kasi nga ko zana ni bango ndani ba Gervais Birangi wana na baba Edim Kayi na ba Bernard Pongi bali ko loba nani que biso tozali bana ya système wana puisque Bernard Pongi moko loba que papa na nga ko ako sana kati ya système wana biso toko voyager partout. Bozali bana ya système wana, mais qui dit système wana qui dit opération mwe bara. Donc bino bozali formaté à l'image ya opération mwe bara. Dunga nazali victime da bino. Ba papa na bino basali na kati ya système ya opération mwe bara wana. Ba éduquer bino na système ya opération mwe bara. Bino bozaba frustré. Batata na bino basali na kati opération mwe bara après babandi ko swana kaka na kati opération mwe bara wana bakumo boma na baninga maintenant bino bokimi la bangunda na kati ya na kati ya Europe na kati ya Canada na kati ya Amerique bokimi la bangunda bo changer ba kombo maintenant bokomo lingo ya ko kosa bato awa na kati ya bangunda bino bosali que bino bozali ba résistant bino bozali ba combattant bino bozali bato lokuta bino bozali bato ya opération bino bato boyiko accomplir opération mwe bara ezali bino ezali nani bino nani bana ya ba dignitaire wana yo Gervais Birangi yo kena ba lekona na bana sasute tata na yo ko sala na kati ya système wana te yo Bernard Pongi tata na yo ko sala na kati ya système wana te bino bozali bana ya opération mwe bara te yo Edim Kayi yo moto lokuta oyo yo Edim Kayi manipulateur yo ko ya ko yiba ba photo ya ba video ya Clarisse Akwala te yo BKM Benta Bilal bino ko ya ko yiba ba photo ya Clarisse Akwala pona bo sa ba photo montage te ezali bino moto boko appliquer nani système opération mwe ba ezali bino ba BKM Benta Bilal wana ezali ba Edim Kayi ezali ba Gervais Birangi ezali ba Bernard Pongi moto bako appliquer nani opération mwe bara ezali ba Tony Mudilu ezali ba Masengo Tiase ba Roland Levin tout noko na yako sala kati ya système ya opération mwe bara ici on roule en béba et maintenant si on a 2023 si on makambo nyonso tout ezali clair makambo nyonso tout ezali clair bokanisa te que ba révélation ya Congo ekokuta na bino ba révélation ya Congo ezali déjà kokomama depuis Simon Kimbangu et Simon Kimbangu alobaki boye alobi tango ekokoka bino bokomona
bato oyo bayaka awa lokola ba esclave bakozonga na bamboka na bango alobaki ntango yango ekokoka ezali akokomama donc prophétie ya Congo ya Afrique mobimba ezali akokomama na kati internet wana na ba prophétie ya Mbanza Ntsanda na Elizabethville ya Simon Kimbangu bokoma wana nazopesa bino ba référence bokomi wana les prophéties de Simon Kimbangu bokomona ngo siko ekobima wana tango prophétie ya Simon Kimbangu bato nyonso tout oyo balusar ba recherche bayebi yango donc prophétie ya Simon Kimbangu ou bien révélation ya Congo ekobima tete ezala Bernard Pongi moto bakoyaka sikoyo koya kopesa ba révélation ya Congo révélation ya Congo ezali akokomama déjà depuis kala histoire ya Congo ezali akokomama déjà depuis kala et maintenant sikoyo tokomi sikoyo na esika yango nakoloba ke tokokoma na esika oyo mokili mobimbe koyeba ke mwasi oyo babengi Olga Misutu ebandi boni ya banda koyiba siko video ya Clarisse Akwala mwasi oyo babengi André Rodriguez Luemba alias Tete de Bigos ebandi ndenge nini bango bakoyiba photo ya Clarisse Akwala ezali basi wana basi mibale wana bakoyaka koloba que pona nini bango bakoyaka koyiba photo ya Clarisse Akwala mais parce que bango bakosala nini bakosala ki opération Mwebara bango doit appliquer opération Mwebara na kati ya ba diaspora tango pasteur Numazalai aye na kati ya ba diaspora n'est-ce pas tumbaki nzungu bakisi oyo ya Sassou na Jean Dominique Okimba n'est-ce pas atumbaki bakisi wana atumbaki non maintenant tango atumba bakisi maintenant bino mona kini bon Jean Dominique Okimba ye bon maintenant siko totuna na pasteur Numazalai wapi eloko oyo lobaka que Paris est sous contrôle la France est sous contrôle wapi eloko yango awa siko babeti Armand Monjonote bino lobaki que Paris est sous contrôle la France est sous contrôle awa babeti Armand Monjono siko bino olobini il y a un slogan à bino que Paris est sous contrôle. Il faut le que Faye Monama est sous contrôle. Et sengeli le que Faye Monama est sous contrôle parce que combat na bino bosala kango ko swana na bino zaka na Faye Monama. Faye Monama kena ko funda ka bino pe kena ko funda ka Faye Monama. Donc les alliés Faye Monama est sous contrôle. Et non que la France est sous contrôle ou bien Paris est sous contrôle. Awa beti siko Armand Monjono awa. Bino bolobi. Donc wapi Paris sous contrôle na bino wana na France sous contrôle. Les alliés nini babenga ngonini ozaka ba manipulateur. Bolika ko manipuler bato. Bozo sala kaka continuité kaka ya nini ya feuille o babengi opération Mwebara. Ils ont concerné bato nyonso tout oyo balobaka contre système wana système wana ekolandela bango ezali te que ezali kaka la mboshini bato bazozwa le pool en otage kombo wana babengi le pool wana zone wana le pool wana en otage badui kilari oyo kilari ezali ya bato nyonso tout mais bango basi bakamata kilari ekoma ya bango donc basalela kilari que ezali diga ya mboka na ya bango kilari ezali ndinga ya mboka na bino te bino bowuta na Afrique de l'Ouest lokola bino bozana ndinga te bosali nini bokoki boétouffe bato oyo bavanda kati ya le pool puisque bamemaki bino na place wana na banzela machine kuna batanzela machine babenga bino batanzela machine boyaka wana parce que colon barbare amema bino wana mpona bosala nzela machine maintenant bozonga te bobala basi wana maintenant siko bokamati kilari oyo eza ya bato nyonso boti yango ko eza ya biso eza ya bino te eza ya biso nyonso tu kilari eza ya biso nyonso tu ale bokamati le pool en otage ale siko bokumo sala sikoyo opération Mwebara ki gangi na bino ici on roule en beba na komba le pool na komba lari ale bolembi même kotanga opération Mwebara bokumo tia que bokumo tia même opération Mwebara que non opération Mwebara wana bakomaki yango kaka bino bakomaki yango kaka pona bino te
bakomi mpo na bato nyonso oyo bakozala contre système wana wana feu de route oyo bafrançais bapesa sikoyo boye na système wana ya nrulo mbemba wana mpo na sikoyo batrakeke bato mpo na bango bakoka koyiba baressource ya mboka wana barichesse ya mboka wana. Mais pour la nini bino bolingi siko ko sakapare nango pour na koloba ke non bazo lobela ka na biso ezaka ka bamboshini ezali ka bona boy bino bozana vrai lokuta mettre ambende nganga il faut botanga opération mwe barawana ba combien ngo ndenge nini même bamboshi bazo sala makelele bazo landa bango bino mona ka bana bamboshi balobaka mais parce que ba yebi makam opération mwe bara et puis bango pe ba yebi que tata na bango pe batie kaka wana zaka marionnette donc bati kokosa bato parce que bozana la haine na kati na bino bozana makundu na kati na bino bozana na la haine incitation à la haine wana bino sala ka bato wana pona nini pourquoi ko ça la lecture te o ça la lecture aux tala que non awa bazo lobela pona bato nyonso mais non il faut toujours bino bimaka toujours ba victime. Oh non, biso mototo za la victime, mais bino soki bazo boma bato na kati le pool. Mais parce que bino moko boza ba complice, il y a le pool wana o ezambo kana bino te. Bino bato bolo baka bino bozali ba lari wana, bino boza ba lari te. Bino bo wuta kuna na Dahomey, bino bo wuta kuna na Dahomey na Benin. Botu ko sa bato. Ba bembe ba wuta kuna na Sud du Soudan, na Soudan du Sud. Et bien, vous avez appliqué l'opération Moué Barawana, vous avez appliqué la Clarisse Akwala. Et vous pouvez voir un bouton. Alors que la révélation, surtout, moto à sa fongola, la révélation, surtout, les Simon Kimbang. Alors, vous avez l'attention sur votre poto. Il faut que vous sculpture, surtout, au Banga Yiba. Il faut récupérer un go. Parce que banga yiba biloko belé. Mais tu l'as bilo siko même ba révélation à Simon Kimbangu soki bino botangi yango. Na lokuta na bino na manipulation na bino boko transformer yango. Na ndenge na bino toujours. Bota le dim kayimo ta lokuta. Un coup à côté la Bible. Oh ba kolo batika. Un coup, onga un peu valongo. Un coup, onga bozana katia quête ya reconnaissance. Bozaba frustré. Problème na bino ezali na ni bino moko. Boyebi na ni identité na bino te. Ba koko na bino ba boma bango ba koko na bino ba boma bango na ba kolon. Ba katange ba wuta wapi na katanga. Angona benga bango ba katange parce que origine na bango ba wuta na katanga. Ba koko na bango ba tikala kuna na katanga kuna. Donc ba oko sa batute. Donc ezana ba katange na kati wana, ezana ba utu na kati ya Congo, ezana bato oyo ba wuta na Mobutu, bazana kati ya Congo wana. Ezalina bato ba wuta na Sud Soudan, ezana na kati ya couche ezaba ne ban kusu royaume ya couche ezalaki kusu botika okosa bato na ba interprétation na bina lokuta na ba slogan lokuta oh que la France est sous contrôle, oh la diaspora est sous contrôle lokuta il faut le ba faille mon ama est sous contrôle. Parce que ba wuti ko beta nani ba wuti ko beta Armand Mondjono pona nini parce que ça na lecture mususu parce que pa na bino et pas ya bino banani et pas ya bato ba yaka ko bata manasima o ba dwa ki lari en otage. Non, il faut pas monter ça na lecture mususu te et pas ba bembe c'est la même chose. Il faut pas monter ça na lecture mususu te ceux qui monter ça na lecture mususu alors to ko buter boza ba barbare boza ba guerrier. Bon yebika langage ya nini ya barbarie et moto abimisi bino na polele bino nyonso tout bozala ba bembosi bozala ba bembe bozala ba ntundi bino tout boza ba guerrier et moto abimisi bino na polele na poisezana ezali Norbert Dabira
alobi bango bakotikalaka jamais kozala badémocrate te abino moi bakoyo bomilo moi bakwa bato babinaka ekongo batikala jamais kozala badémocrate te alors sikoyo tokomi sikoyo na esika yango oyo tokoloba ke bozali na lecture ya lokuta parce que bozana nini bozali na kati ya incitation à la haine pona nini parce que bozali basoife ya pouvoir pona nini parce que bolingi bozala manipulateur et bozo appliquer nini bozo appliquer kaka inconsciemment ou bien consciemment opération Mwebara et bino moto bozo appliquer opération Mwebara parce que gars nazali victime ya bino parce que nazaki na nini parce que nazaki na lecture nanga mususu et to komi na ère du verso to komi na ère autonomie ya mutu et gars la vana en Afrique te nga la vana en Allemagne et na Allemagne awe zana ba loi te que ici on roule en béba te et puis internet baloba ki te que internet bato va vana kati Allemagne ba kota kati internet te baloba bongo te donc bosuki ndenge bino bozali wana. C'est pas parce que motazo loba na lingala que bino sikoyo boye sikoyo que non il faut que na ko attaquer parce que biso to ko appliquer opération Mwebara oba bino ba Bernard Pongi ba Gervais Birangi ba Edi Mikai Beka Mbetsa Bilal ba Gertrude Malalu ba Masengo Tiase ba Tony Mudilu boza ba bébé noir ndenge bino bozali wana boza ba bébé noir parce que ngana sali victime ya bino oga musutu Tete de Bigos André Rodriguez Luemba Gertrude Malalu Bosala ya Sassou Nguesso inconsciemment ou consciemment bosali yango et maintenant siko bosuki parce que ba fait maintenant ezali wana Armand Mondjono azala kati l'hôpital mais bon lobela siko pona Armand Mondjono boko lobate parce que bozala mité mabe oh biso to zaba Congo mais bongo Armand Mondjono azama Congo te oh biso to lingi Congo bino bolingi Congo est-ce que ma belle à Congo on est à la personne à bino ya bato boza na mité mabe kolinga Congo elingi koloba kolinga ensemble ya bato avant na kati ya Congo wana mais bino bolingi Congo mais so bolingi Congo bon lobela siko pona Armand Mondjono bino balari bino ba soi disant balari oh biso to za balari biso to za ba ntundi biso to za ba telepool bon loba siko pona Armand Mondjono yo Tony Mudilu okoma kena siko ko kena ko beta siko yo Armand Mondjono parce que Armand Mondjono azana lecture na ye mususu yo okoma kena ko beta ye continue ba beta ye mais pona nini yo kamata bana na yo moko te ba kena ko beta Armand Mondjono o kena ko bebisaka bana bato mususu yo Tony Mudilu zaka ndenge moko na Bernard Pongi akena ko luka basi na kati internet pona ba finga Clarisse Akwala et yo Tony Mudilu okena ko luka bana ya bato mususu pona ba agresser Armand Mondjono boza ba lâche et puis bon le but que biso to ko fana na kati ya France biso lingi démocratie quelle démocratie car le kuta car manipulation bino ba appliquer opération Mwebara et yango siko emoni sami siko boko wanga la ngote o enjo sotu eza ba preuve boko wanga la ngote et bana na bino moko na kati ya ndako siko babandi ko loba ndenge nini bino bo traiter ke bango bana na bino moko bako dévoiler bino ndenge nini bino bo traiter ke bango parce que bozana kati ya misala mabe yango emoni sami bo moni siko ndenge nini Tony Mudilu azo kamata bana ya bato mususu bakenda ko agresser Armand Mondjono mais par contre ya zana bana na kati ya ndako ako jwa bana na yete ezaka ndenge moko lokola Bernard Pongi azana mwasi na kati ya ndako azo jwa mwasi na ye moko te ako kenda ko luka Carla pona Carla ya kofinga Clarisse Akwala akutani na ngo ya monene Carla jomsi yango efe bumbu ndange pada ye moko chaîne ya Edi Mikai e banana nini banana lokuta e bandana lokuta abana ko finga Bob Baka abana ko finga Parrain abana ko finga Mabanku abana ko finga Sir Bakoso
abanda kofinga Lionel Gaba, abandi kosala ba photo montage. Boza ba lâche ndenge bozali wana, boza ba lâche. Boza ba lâche, boza ba lâche. Ba beka Bensa Bilal, bato basaka misala mabe. Bato basaka bato ba papier mondiantu. Bato bele omona bazo tamsa ba mituka wana na banini. Ba papier ya mondiantu o beka Bensa Bilal asala la kabango. Maintenant siko obimi na polele obimi na poisa. So na leki siko na Beber Inyangi. Ou bien Beber Inyanga. Na yebi na ngayete. Akasi internet eza ya bango. Ici on roule en béba. Babomi bato kono akimi na Afrique du Sud, ba yena kati ya Congo, ba yena maintenant kati ya internet, ba yeba internet ite. Ba moni moto azo sa ba analyse na ye. Allez, bango ba kumo yaka siko ko yaka appliquer siko yo opération mo ebara na bango. Bosuki nenga bino bozali wana. Bino a Berber, famille a Berber, Inyangi. Bo yemsa mwana na bino. Oh, ici, Paris est sous contrôle. Paris est sous contrôle. Oui, Paris est sous contrôle. Oh, bah, beti mandiono. Bon, le va faire mon âme est sous contrôle. Voilà, c'est quoi, yo? Mandiono, c'est quoi, yo? A excommunié bango. Bandoki. Bandoki à Congo, babimi na polele, babimi na poissa. Bandeko ya Dioso, ya Luango. Ya Congo mfa Congo mavula. Bato bako appliquer opération mo ebara bazalia wana kati ba diaspora. Toso tangi bango na bakombu. André Rodriguez Lueba alias Tete de Bikos. Olga Misutu. Moi je atikala ko sala na Nicolas Dupont-Aignan. Ba lâche. Nandoki, angwana Ardos Masamba siko abeteli bango siko guitare. Abimisi bango nyonso tu na polele mposa. Ardos Masamba abimisi bango nyonso tu na polele na mposa. Awa siko komi guerre entre et comme siko guerre entre Congo na Congo Buda. Ezai susu bamboshi sute. Batiki siko bamboshi tranquille. Eza soute o bamboshi basalaki boy bamboshi batekisaki même bato na biso kuna na Haïti bamboshi moto atika bandeko na bino kuna na Haïti bamboshi moto atika bandeko na bino na Haïti problème na bino na babembe banda déjà depuis Mbanza Congo so boyeba kango te problème na bino bantundi na babembe e banda kuna na Mbanza Congo e bandi même siko te tina kati ya Congo te e bandi pe awa na kati ya internet te e banda déjà na Mbanza Congo bozala ba conflit na bino mususu oyo ba bembe ba trahir que bino kuna na Mbanza Congo o ba tekisa ba esclave nyonso tout so boke na Brésil so boke kuna na Amérique du Sud so boke na Banti kuna so boke même kaka na Afrika wa o ba bengi na Liberia boko mwana quartier moko eza kuna ba Congo ba bembe muto wako tekisa na ba punu. Donc histoire na bino bato ba yebi yango que bino bozana ba problème na bino oyo bino boyoka na kate depuis Mbanza Congo. Bon ça n'est pas problème na bino o bozana ngo depuis Mbanza Congo parce que na mikolo yo on dirait que botiki su bamboshi ba pema. Bokomi su camarade na bamboshi o to ngana kena ko tekisa chaîne na ngepa bamboshi na PCT. Omoni obimi na polelo obimi na posedi nkai mutalo kuta obimi na polelo obimi na poisa andoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa na ba slogan le kuta o Paris est sous contrôle o la France est sous contrôle ndekuna ezali fai mona ma sous contrôle bosuki bozala ko suka ndenge bozali wana